marche. Objectif ya marche na bino eza nini? Objectif na biso tozo soutenir kaka mboka na biso na ba loi nyonso tuni ba nga ba changer. Comme objectif na biso sala kino betambola. Donc yo moni place bazolinga ba changer ba loi. Tozomona parce que ndenge ezolela na te baselon mina mpona makambo mosusu nde bazolinga batelema yango biso sepele yango te toujours marché mpo mboka na biso ekende toujours liboso. Yo ozosoutenir loi ya minaku? Naosoutenir yango te. Osoutenir yango te? Jamais nakoti kosoutenir yango. Mais minaku aza moto ya FCC, yo mpe oye na marche ya FCC mozosoutenir yango te? Aza moto na kati ya FCC mais baloi oyo ezobima na baronsard makambo nyonso tosoutenir yango te. Toza na besoin mboka ekende tout droit. Ok, merci. J'ai suivi la contradiction qui est ici. On a bebo. Ande de sapusi kunde makambu.